na ye wapi o bopesi pouvoir bopesi audacité bopesi ba courage abana osinga kofi matin midi soir to kolemba yango te de la même manière to telemaka to mopao azala na droit ya kolobela mboka awa na dossier e mopao azala na droit papa nyonso o kolinga honneur na yo ezala ekita te papa nyonso kolinga te mwana mwasi moko bo aza mayele te aza insensé aya ko telema akize yo que obimana mwana na yo ya mwasi soko za papa vous devez botelema te boloba non na makambo papa moko te moboti moko ta kolinga ba akize yo que abimana mwana na yo ya mwasi mama wa taifa te ona mozozwa ya kopesa mwana mwasi wana audacité ya koya ko humilier ko faire l'idée égale combien Gérardine. Et ce qui me fait mal, vous allez continuer à saler la live, à soutenir. Quand les warrior, vous devez soutenir parce que Kofi a tinda kabakingandi, basinga kingandi yo. Est-ce que vous avez Mama wa taifa bon, je vous demande à quoi vous soutenir moi seul, azana tinate, azata otaliye bolobi non. Attaque qui côté de moi si vous exacté. C'est une femme, moi-même une femme, je dis que attaque côté qui de moi si vous exacté. Mais cette femme-là, quand elle se met pour inciter pour faire le milieu, elle a fait le milieu, mais elle a fait le camarade. Tout ça, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a dit que elle a insensé, elle a mis balle, puis basse, elle a maillé Moutou n'a pas zéro, elle a soutenir dans les bêtises. Je ne peux pas prendre de même petit morceau, il y a vraiment la moitié l'internet ou la pona Sabino. Bonjour, bonsoir téléspectateurs et Jika TV News. Balanda Rabisse Mukibobimba Topesibino ba bon dimanche, bisika nyoso bozali, ba fan tu ya mopa mokuzi, ba fan o balandaka biso, ba fan ya Jika TV News na benga bango ba étoile. Ato s'abonner lelo aux étoiles, ato ko s'abonner lelo aux étoiles, ata o s'abonaki déjà aux étoiles. Ba fan ya Jika na benga bango ba étoile, na pesibino ba mbote na bino bika nyoso bozali. Bonjour, merci beaucoup na batu nyoso basali ko continuer na ko s'abonner pe ko pesa biso force na Jika TV News. Merci beaucoup Tika Nzamba Pambola bino, Tika Nzamba Mona bino, Tika Nzamba Lisusu a ajouté et belé bipa ibozali. Merci beaucoup na Fabrice Mange na sima caméra. Merci na bato balinganga, na bao balinganga te, merci beaucoup. Je suis Jika la mère des nations, je continue d'être Jika la mère des nations. Merci beaucoup. Nazoma bato belé bazota genga Jika vidéo na yomo ko salaki sur tala. Ezana ba émission e belé na sala na sala pe na zo continuer ko sala etambola na ba chaîne pe na TikTok et puis na makambo na ngana lobaka pe na continuer ko loba eza vérité lelo na ba makambo to lobaka kala lelo to sa ko retrouver en internet na zune tika ya ndeko na biso Sardine ani na kombo ya Gérardine na tiango na mesa eza na bato bazoloba ke Kofi Olomide akoka komikitisa te na niveau ya Gérardine parce que soki amikitisi na niveau ya Gérardine esengeli akanisa bato ebele mais ntango bazo expliquer bino ke liste ezali molai bozo comprendre te rendez-vous lelo na ba 15h toza na live et émission na biso bolanda ngo na 19h na 20h heure de Kinshasa bolanda émission na zo sala na live to kota na ba sujet moko ya makasi to développer ba histoire ebele Kofi amikitisi makasi et comme que na mo sema za na problème a muto za problème a mutu te Kofi pa amikitisi makasi te ezali na ba propos muto akoloba na ba propos muto akoloba te na dossier oyo sur internet o mwana moso ya ki ko bambela ngo Kofi Olomide ezalaki ya Kofi te ezalaki ya Kofi te pe etalaki Kofi te lelo boza prouver que no ya solo bino bobanda kotinda ya sala makambo lelo boza prouver que no bino ya solo ndo bozaki na sima ya makambo boza prouver na monde entier que ya solo boya ko soutenir mwana mwasi. Je suis Gérardine Nanine na mafinga, je suis Gérardine Nanine na histoire ya musique ya Congo. Gérardine azanani Gérardine ayebani pa nani
histoire ya bato baloba ya musique ya Congo Géraldine ayebani pa nani asala nini na musique na biso aza nani on lelo kozwa audacité parce qu'azolobela Fally Ipupa abana koya kosatake na kofela de gratuitement comme ça et puis kosatake mpona nini koya kotouche wana eza kotouche kutu na niveau ya carrière te eza konéanti artiste mobimba kokoma na mpo ya koloba keno artiste abima na mwana na ye. Moi ça m'étonne, il y a des femmes, moi ça m'étonne, il y a des papas, même si molinga Kofi yango te, même si Kofi yango bo considéra ka ete, même Kofi yango bo zwa ka ele kola mutu te, mais wanai yo Kofi yo j'ai ami aza nani po la kisa Kofi le mide ke yo Kofi na dunia nini pe na makoki nini pouvoir wana zo zongo epa ya nani ezopesa bino somo te bino bato azoloba keno naza warrior epesa bino somo te ebangisa bino te keno moto oyo soa capable ya ofingela biso légende ya mboka na biso soa capable ya kodefie mpe koniata pouvoir mpe capacité ya légende ya Afrique aza mpe capable ya kofinga biso ebangisa bino te ezo arrange bino ndenge eza na kote na bino lelo. Est-ce que balève wana bozosala bozomiyoka? Est-ce que bozomimona? Est-ce que bozomimona à travers balève bozosala? Eza na tina te, eza na tina te. Je suis Géraldine na nini na bama na bako Géraldine azofinga mama ni que ce même repose en paix. Au moins cette maman, au moins cette mémé abimisi légende ya Afrique mobimba, abimisi icône vivante ya musique ya monde entier. Na minute côté mouvement côté actif qu'on fait le milieu il est le seul dans le monde entier. Maman ni abimisi moto za na pouvoir ya président de la République. Maman ni abimisi moto histoire na ye bakobeta kango kokokana kana mutu te depuis mokile kobandaka depuis l'histoire ya musique ya Congo et puis bato loko bakofela milieu na loba kango pe na répétaka bazongaka lisusu te parce que bango bazalaka bilima bango na bakimpa vite bazalaka ndenge moko esprit wana ezonga lisusu te soki ekei soki ekei ezongaka lisusu te c'est fini. Audacité on a besoin zoa ya kopesa mwana mwasi wana audacité ya koya ko humilier ko faire l'idée égal combien Géraldine. Et qu'est-ce qui me fait mal besoin qu'on continue ko sala ba live ya ko soutenir ko le basoko za warrior vous devez soutenir parce que Kofi atinda kala kingandi bafinga kingandi yo est-ce que za mayeli Kofi a 7 ans là. Maintenant, on sait la live. Maintenant, on sait l'émission. Place ma famille. Même dans le côté de net. Le baba tagué, le baba le délayé. Nda au monango. Mais la vie normale, bah, tu que le monango. Au monango. Le baba tagué qui et puis les filles à la proche na ye de ba tagué na bile kwa bongo c'est ba proche na été au monde en côté tango tina ba bola finga tango tina ba bola finga argument obile bozo pour ko soutenir motoyo à côté tina kati ndako à côté tina chambre ya artiste musicien congolais légende de musique na biso argument bile bozo yango wana pour soutenir lié bo se limiter quand na réseaux sociaux bo kende tina tribunal na ba information nazana ngoti sikoyo la dame nazana documentaire aza 100 papiers na livre poto ponanga le seul tout ba kopesa mwana maswana ba refouler en Afrique azongela qui mbimbaski na ya banda osala au sentir douleur les seules punitions à ko refouler poto pe mikolo yindi nango
va sentir que pas na bango est chauffé. Ça ne va pas. Le seul moyen de punir sardine ou les actions du Sahel en Afrique. Ce qu'il fallait, Zala capable de supporter. Témoignage de moi, on a été, mais bana, on a batikala jamais commenté papa na bango publiquement. Et lelo, a comment musika na bana. Bolo bangote, biso beto le bangote, le timana le bangote, pe talinga ite. Oza ngate. Nous avons se poser la question, nous avons se demander à quoi bon je vous demande, à quoi bon de soutenir moi seul, Azana Tinate, Azata Otalié Bolobi, non, attaque qui côté de moi si vous exactez. C'est une femme, moi-même une femme, je dis que attaque côté qui de moi si vous exactez. Mais cette femme-là, quand elle se met pour inciter qu'on fait le midi, Azofinga qu'on fait le midi, mais Azofinga camarade naïe. Tout ça, vous pourquoi? Parce qu'il y a dit que Azana ba insensé, Azana mibali, pe bacho, Azana ma yélete, Moutouna bango eza zéro, Bazo soutenir lié dans les bêtises. Je ne peux pas prendre de même petit morceau, il y a vraiment la moitié, l'internet, voilà, pour Sabino. Parce que ceux qui n'a pas yango, et sa douleur. Et sachez bien qu'il y a les gens qui sont derrière cette femme. Et ça, la vérité, on a dévoilé ma live. Parce que nous sommes au Landau à 20h, mais live est allé à 15h. Et ça, la vérité, on a dévoilé ma live. Il y a les gens qui sont derrière Gérardine. Et ça, la makambo na sima, il y a l'yenge pour le bamin de Gérardine à Binissi, à ça qu'on se rendre compte que na okota na musungo na ngona kacha live. Bon, comprendre ni na zoloba. Mais là, on se la ngona légèreté. Et là, on se la ngona pépélité. Parce que na considérer ka eloko nyos. Na zoka ngona importance. Biso pe to telemi omoni kande pepe le congolais tellement na makambo balinga bakotisa légende na biso na ba politique moko boye ya tina te nde biso pepe le congolais pe to telemi to lobi no na etundu nanu oyo ya modele mwana moso singela za la pini le timage ndi azala matingama so na tingami le yoko na otika ngote Gérardine yoka nga motema ma chérie ozala paniquer te ko changer ba voix te ko changer kombo ya page na yote. Silama ndenge bino bolobaka bapomba internet silama ikampi ko telema zela yoko s'affronter na mondele zela yoko samba première sortie na yo olobaki monsieur wana za avocat n'est-ce pas première sortie na yo olobaki bato baza intégré n'est-ce pas parce que yo tikali ko zwa convocation n'est-ce pas deuxième sortie na yo zalaki bongo te ma chérie mikolo toza koya tout le monde est sur l'internet. Silama, yo ebi kofi azele côté, kofi azele côté liboso na yo. Ceux qui n'ont pas sambu si kofi na vite yo la kisame no sambu sa kofi, ma chérie Silama, ma dossier Silama. Il ne s'agit pas de Kofi, il s'agit de l'honneur ya mboka na biso, il s'agit honneur ya critique na biso parce que na minute ceux qui te le dit 1 2 3 kofi aza 1. Le reste batika les abana. Nana côté le mana musique mboka na biso le binga yo na ko beta tolo na ko felo mide azate pe atika la kozala te le reste zabana na kibana na bango wana bazo sala pe honneur ya musique mboka mais les gens d'Azamoko ya Afrique monument pe bendela mboka na biso Azamoko bazala kami balete na kimoko na yo wana ndoto ko ya na yo na sima ma chérie soko za ya Braza ça ne me regarde pas soko za ya RDC ça ne me regarde pas mais loko yo zo sala ete ya batu mususuke nous on doit cesser ya ko sikaka ba artiste musicien yo artiste telema batu nyonso oyo Gérardine la sala rabino mabe ceux qui conscience na bino zo sala à la kelele bokende ko déposer ba plainte na bino et s'ajouter na oyo ya mopao et s'ajouter à la kelele bokende ko tika bino pour montrer que non ça suffit il est temps Mokozi wa père à famille yo kanisi benda ko faire telemi boyo ya yo ko finga kofi mandenga bachete mandenga normal yo ko finga penza ko faire le telemi boyo
yo telemi boye yo zwi audacité ya kofinga papa bana les gens d'Afrique baoba ya musique ya mboka na biso ebino bafane insensé soi-disant bafane ekweli voisin ye voisine koseka te parce que ekweli ye lobi te ekokwela yo oyo lelo mwana moso nazosala ekoni temeko boye na réseaux sociaux ayebani te ayaki na bapolémique fan ya tiktokese ya mboka na biso lelo longo fan ya tiktokese ya mboka na biso parce que eza bana mboka bafungolelaki porte nazaka kote wana ya soki tribalisme soki nini nazala nango te mpe nazala nango bezo te parce que bato balandaka biso eza ka bakongole te c'est pour dire que maloba oyo topesi Gérardine na Congo Brazza est-ce kako se permettre nango na Congo Brazza roga za oyo roga baartiste musicien mosusu baza Gérardine azomona bango te na Congo Brazza batiktokese baza est-ce que Gérardine azomona bango te azomona bango te parce que makambo eza nde na RDC mais soko omoni ke nga na poni kosoutenir to kolobela baartiste ya Congo sala yango dans le respect parce que aucun jour nga na kofanda na bana retoucher personnalité ya roga jamais nakosala yango te même dans un rêve nakosala yango te de la même manière nakosala yango te ma chérie vous devez faire ça et vous les Congolais qui soutiennent ça parce que kofole mbeza munguna na bino kofole mbeza munguna na bino te ya liboso kofole mbeza mwana mboka makam kofole mbeza na musique na biso na ndimite kelelo ulobi na po azali suste ndebo ko reconnaître la valeur ya mopao na ndimite mopao azate penza ndebino bo reconnaître la valeur ya mopao na ndimi yango te parce que olingi ko reconnaître la valeur ya mopao esengeli bo reconnaître yango sikoyo esengeli bo reconnaître yango sikoyo oui mwasi aza vraiment na définition ya koyeba kibomoto te aye kobima aza kofinga papa na mama ya mopao mokonzi ebino boza koloba kofia mikitisi na niveau ya Gérardine kofi vraiment ye ntango asalaka boye ye ntango asalaka boye ezalaka piken kofi kuta ayebaka me makambo wana te aza mpe na tante makambo nyonso tosalaka na internet ekofernaka biso mais na mode ya mafinga définition ya mafinga egal warrior définition ya mafinga est-ce que ata ndenge eza boye kofi asa mwana mwasi Gérardine est-ce que kofi ayebi ye est-ce que Gérardine akoyebi kofi ki ata na mosika namona ye wana namonaki ata quelque part bamona na wapi ate namonaka ye quelque part est-ce que ozomona dieu tozalaka boye ye wana amona ye wapi oyo bopesi ye pouvoir bopesi ye audacité bopesi ye bacourage abanda ofinga kofi matin midi soir tokolemba yango te de la même manière totelemaka mpo mopao azalaka na droit ya kolobela mboka awa na dossier oyo mopao aza na droit papa nyonso oyo kolinga honneur na yo ezala ekita te papa nyonso akolinga te mwana mwasi moko boye aza mayele te aza insensé aya kotelema akize yo ke obima na mwana na yo ya mwasi soko oza papa vous devez botelema mpe boloba non na makambo papa moko te moboti moko te akolinga baakize ye ke abima na mwana na yo ya mwasi aza te mpe akozalaka te mama moko te akolinga balakisa mosapi mwana ke ye wana epuis ntango bozoloba boye bozotala bozokanisa mwana na koya koloba dossier mwana na live na moni est-ce que bozopense na mwana mwasi wana je ne crois pas que bozopense nango bozopense nango
mais na live na dévoiler ba secret belé na ko kota na musindo de comprendre te makambo ko bimalelo na live ko zala très profond et puis bato baza na simande ki amona moso ba koyeba na biso tout na tanga ba kombote na sina loba ta ese le ka ona banda ko tanga ba ko minute na opesa ka ba indisi mutu na mutayebela mais pour la dossier ya mopa au biso tout ba fana ko fele ni de bino tout boza libanda mboka il est temps de banda ko osala action et bakisama likolo na mwana mwa na yo kite condamnation et kozala direct na prison ya ma peke polete ekita yo ma peke polete ekita ba kitisa yo ba kitisa yo ta gemo ya vile ba mission de sala tozo mi mona na TikTok tozo mi mona na ba page bazo kabiso mona kabiso pe mo yoka kabiso mais tozo mi mona partout avant de faire l'émission na mi moni na combien de pages boye bozu ba mission nanga bochango na ba page na moni na combien de pages et ba lipe le notaire de boyo kaka j'ai envie de là na bato bana simana ba olela tu n'es pas seul et ça na bato bazo ko encourager yo et ça na ba makambo bilisi wana na ko ko dévaler ngona lave ma chérie tu vas pleurer tu vas comprendre fanatique yoko sala guerre na kofele midete fana kuchi wa bina TikTok eko sabinote monde lienge monde salité monde buzoba eko sabinote okolela quand on se sentit que tu es maintenant seul derrière toi il n'y a pas personne tu te trouves seul sans personne c'est là où tu vas comprendre que non il suffit maintenant ça suffit je dois comprendre et je dois cesser. Alors tous ensemble derrière mon pao je suis kofele midete kofele midete de la même façon. C'est aujourd'hui nous sommes de Kofi Olomide. Je suis Kofi Olomide, tu es Kofi Olomide. Mes abonnés, vous êtes de Kofi Olomide. Des papas, de maman, vous êtes de Kofi Olomide. Tout ensemble, tout ensemble, tout bannir histoire. On est ensemble, la famille. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. GG, Obanga, ma chérie. Ozo paniquer, Obanda, Kozela, Zélé, comme la yo. Obanda, Kolukabo, Zélé, comme la yo. Oso, mon ango déjà. Ozo paniquer pour nani. Ozo ko se défendre mingi pour nani. Zéya ekomela yo. Na défense na yo wana nde bazozo yo. Na défense na yo wana. Tala, la vérité belé ko zala dévaler lelo. Et ça la dévaler. Et ça moi passe mingi. Merci beaucoup la famille. Je vous aime, je vous adore. On se retrouve ce soir à 20h heure de Kinshasa. Bye bye.